Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est Papa, quoi l'histoire? c'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi, j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. J'ai dit bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets. C'est bon. C'est fini. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Mbote Balandia Bosolo Télévision, la chaîne au cœur des investigations. Bosolo na politique officielle comme programme. Oyo Messani Kolanda Mikolonion, so na ba télévision na bino, na YouTube, na Facebook, partout à travers la République. Mbote, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Na oyo Bozole Mbate, kopesa biso maboko, kolanda na mosalo tuza. Mosala otondimi kosala ezali lolenge na biso kopesa maboko pote mboka Tshisekedi azongi lelo mokonzi ya mboka tango na lobaki mikolo uti kolekaki mokonzi ya mboka abelaki na komi yango na Facebook ba oyo bazala ba résidence surveillée intellectuelle babandi ko attaquer balobi mokonzi ya mboka abelite tout ça zaro boya kokobela te mais ye moko ya uti na maladi pe alobi ki abeli pe alobi ki aza moto akoyi kobela biso basango tuza kobela président akoki kobela moto nyonso azala nzoto boya bela papa azobela yo koloba président abilité abeli mais loko toko sepela ke président abeli pe abiki azozongela biso na bomoi nzambe azwa lokumu mais okoloba te ke so balobi président abeli abi tete akoko kobela tete aza moto eza nzoto kotambola komata bavion kokende de part et d'autre musalo bango banango nzoto ekoki pe kobela Kabila salaki accident aza moto. Il faut pas beaucoup combattre un sentiment à ceux qui président Abeli Bobi Kolobate qui Abeli. Ce Bolobi Abeli infraction. Il y a outrage en santé à chef Abelaki. Asinzambe abigisi le kumu ezo ngala. Ye azongeli biso na mama uti déjà ko kita la minute mo konzi amboka eza kiti ba ko zonga male betie pa na bango. Forte mobilisation na nzela bato babimi na balabala pombula pe beti makasi bisika mso bato bakwa kokoma te bato babimika liboso mapango na bango bao bazala boulevard to bazala liboso ba boutique ba magasin mais na moni pe dispositif sécuritaire pour na kolengela bozongi malamu ya mokonzi ya mboka lelo ya boulevard bokomona ngo TV za radio te mais kana libakwango accident moko pe salami na 7e rue Corbillard moye ko tutana na ba sprinter moko utaki njili eza koya sprinter azoluka kota nde bango batalaka te po bango balingaka so babi déjà linga mona babalusi balingi na kolinga wana ko biere bande koya batutani nzambe merci pour moto akufite mais bato bazwi penza mwa makamba bazali bokomona yango à part kokufa oyo toyoki
ya motuka oyo dindi na mai ndombe babilika mwa naufrage bato bakufi mwa ebele bakoyebisa biso ke badepute baaki mpe na kati tozozela baprécision totindi bato sur place ngai moko soki eza mpenza makoki nzambe apesinga makasi nakoki mpe kokóma na mai ndombe mpona kolakisa bino exactement situation nini ezali na ngambo wana natangela bino mayebisi situation ya carburant na Kisasa kobanda mokolo ya lobi mwa barumeur toyoki baaudio eza kotambola carburant eza kaka mpona 2 jours somba carburant bomba kala mingi te carburant ekosila bokotambola ndenge nini transport ekomata bato bakana baspéculation babandi kokolporte koloba epesi mwa kobanga lobi natambola na bastation mosusu mpona kotala komona station batie déjà singa me bato baza na kati déjà vers 19h 18h kobanga ezalaki. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ministre ya hydrocarbure alekaki ya lundi alobaki makambo nyonso normal mais na nsima koloba na ye tomoni lobi mercredi makambo wana ebandi tokozwa ministre ya hydrocarbure en direct na telefone po te ayebisa biso makambo bakoloba stock ya 2 jours problème ya Ukraine na Russie lokola bakoyokana te et affecté ba pays africain po na biso ndenge toali ya carburant ekoma na problème tokotuna ministre en direct moi mituna mibale po tapesa biso biyano mais koleka wana nazwi décision toembela bino pétrolier bakolo ba station émission ekozala divisée en 2 parties. Première partie bakolo station et puis deuxième partie tozala débat ouvert avec les invités pour te réfléchir à l'actualité politique. Mais pétrolier bazo répondre par rapport à la question oyo eza ko lié biso na actualité à lokuta oyo bibaki lobi na makambo ya carburant. Natangela bino mayebisi avato pesa maloba na pétrolier minei o bazali aba expliquer biso situation lo lengeni makambo zali. Eza dossier na bandeko na de la utakala. Pamba te tozali pe na mwa ba information na part na biso. Na kobimisa mwa document moko ya kosala bino pasi mais ekosala bino pasi lokwa population mais moto yo na koloba pona ye akoyoka pasi koleka. Bon est-ce qu'il faut natika po akoyoka pasi? Non, na kobakisa susu po ayoka pasi ya koleka. Même moi si na eso katali na ndako ayoka pasi aloba papa yo mto sali makambo. Na koloba ngo kaka. Na koloba. Nazali loko msu na koloba kolobela kaka. UDPS Victor Wakwenda désavoué par ses pairs de la Convention démocratique du parti. C'était un disque qui était abîmé, mais avec la médication, ça va, gloire à Dieu, je suis là. Tababandako loba wa makambo ba hernie discale tout. Bon, nzambe abatela monoko na biso toloba penza esu mabete mais vous devez attendre. Soki sangwa lobi eloko vandala no kimia sangwa akosaka te. Soki sangwa lobi eloko vanda kimia. Sangwa yebi eloko azoloba. Sangwa akosaka te. Sangwa akobimisa bandika na baposha bato te. Sangwa akosaka te. Sangwa akobimisa ndika ndenge. Sangwa asalaka makiona te. Sangwa loba kaka ya solo. Yo soka sangwa na makiona. Sangwa asalelaka vaseline te. Sangwa aza na zawadi te. Sangwa azaka direct. Beni. 10 morts, dont 3 combattants ADF à Watalinga. Élection de vice-gouverneur. Jekoko Mulumba dépose sa candidature au poste vacant à Kinshasa. Jekoko Mulumba wana kobimana déjà vice. Parce que d'abord, préféré. Il y a gouverneur à ville. Aza déjà la soutien gouverneur à ville. Donc, kobimana Jekoko kobimana. Donc, bureau bozo salawana. Bato mususu baye wana bobo be kaka nzoto mais na yebi simino dali loke je kokonda ko za la vice gouverneur wana maloba na nganga bokanga yango naza mutu soki na bosani na kozonga mais maloba na nganga. Plusieurs maisons emportées dans un incendie au quartier qui est Chéro. Félix Tshisekedi s'est aussi affaibli avec la maladie parce qu'il ne travaille pas comme la Constitution le veut. Ça, c'est Arlette Odia. Retour de Tshisekedi ce jeudi à Kinshasa, la mobilisation générale annulée. Mouindo Nzangi lance la caravane nationale de formation et d'information sur LMD à Kenge. Makambo LMD wana bozo sepela nango fo zala na informatique na moi mwana moko lobi na côté église ya biso ozo tuna mwana oza la classe nino na za na LMD oh bam oza na G1 obandi classe mbolo. C'est quand on complique la LMD, tout ça. Je suis d'accord. Mais tu n'as même pas une machine pour étudier. Parce que beaucoup de temps, on en distance dans la LMD. On a la machine. Informatique, on maîtrise. Et là, on a TikTok. On a la LMD. Tu sais qu'il veut faire de la région de l'Est
un havre de paix et de développement. Incendie de Matete, le ministre des hydrocarbures, choqué d'apprendre que la propriétaire du dépôt d'essence hors norme est une cadre de son ministère. Maman, ministère, tout ça quand le ministère a hydrocarbures. Si vous avez bombi essence, non nandako. Et bon, si moto, pour moi, mon koufi, ata ministre, voilà, ya, dani, ministre intérieur, ya Kinshasa, le bail qui moto koufa quitté. Monsieur le ministre, peut-être vous n'étiez pas informé. Mais moto koufi, moi, mon koufi. Nord Kivu, installation des animateurs du tribunal militaire, garnison de Butembo, Lubero. Guerre en Ukraine en direct, Joe Biden qualifie pour la première fois Vladimir Poutine des criminels de guerre. Mais il ne faut pas seulement qualifier, il faut envoyer des gens là-bas. Poutine vous attend, il faut envoyer les gens là-bas. Les présidents, ils se prennent tous les jours. L'OTAN, depuis que vous avez promis, jusqu'à présent, vous n'envoyez personne. Vous n'avez que des discours. Il n'y a aucun soutien militaire jusqu'à présent. Vous allez envoyer des militaires, vous allez participer. Mais on attend de vous beaucoup de choses. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Alors, on va prendre 4 pétroliers pour le premier sujet. Et deuxième sujet, on va récupérer Pascal Onji. On va récupérer Roland Isso. On aura Ngoma. Maître Ngoma, et puis on va prendre aussi Alain Bolodjoa qui n'est pas encore là, bloqué par la pluie, mais Joël Nzampongo, tu dois faire ce travail pour rappeler Alain Bolodjoa pour qu'il arrive à l'heure pendant que nous sommes en train d'échanger avec les pétroliers. Alors, pétrolier Bazami Monsieur Simplice Moulumba, délégué du comité provincial des pétroliers nationaux, FEC, CPPN. Mbote. Mbote Ndeko Sango. Très bien. Alors, Réginald Moukeba, délégué du comité provincial des pétroliers nationaux. FEC. Pas bien. Très bien. Mbote Nayope. Mbote Ndeko Sango. On va prendre aussi Freddy Moussoumai. Jano Osongo. Pas bien. Freddy na Jano Ndeko Freddy Mbote. Mbote Ndeko Freddy. Ndeko Ndeko Jano. Ce qu'on a identifié, bino lisole koza la moi malamu. Donc, na bino no sobo aliawa, moto azali responsable na bino na ndenge bo aliawa alite, bino no sobo à titre moko. Biso nyonso toza na titre moko na lolenge te tozali ba membre ya comité professionnel des pétroliers nationaux en sigle tobengi CPPN. Très bien. Tozali awa parce que objectif poursuivi ezali obekaka moko. Très bien. Yango te lobi tukutana ki na FEC na liboso ya bato nyonso ba membre liboso pe ya FEC bango nde bandimi tosali réunion nde toye kozwa mikano te tobimisa mwa mosolo ndambo na kese pote boya koloba toya wa tolobela pote bato bayoka pe biso très bien yango eza koleka ba pétrolier bato ebele baza ko se plaindre na makambo ya ba station de service ba station prolifération nango eza kobota lokwa maebo bato ba ko tongaka ba station na Kisasa to na Congo eza nde bino bozali bino de batongi station bino de bakolo ba station bino ndenge bozali bino de botonga ba station ekangami na bandako eza nde bino bino de bokanga ba bozotongaka ba station tie station na se likolo ba tie câble ya SNEL nde bino bozali ba plainte na biso nyonso lelo fubo bisa biso biyana pourquoi bozosaka makambo modèle wana mais au-delà ya wana ba pétrolier baza organiser ndenge nini bato moso bakokaka pétrolier mais to yebite organisation na bino lolenge ni makambo sama yo expliquer biso ndenge ni boza organiser yambo te to koma na aspect ya organisation oyo uti kotuna na deuxième paragraphe ya motuna na yo liboso na lobi tokozonga nango bon tokende na sens ya organisation biso ba pétrolier toza organiser na ndenge ya ba corporation tozali misato tozali na GPDPP tozali na CPPN et puis tozali na GENAPEP mais kotala biso boye po toloba nanu CPPN ezali organisation ya ba nationaux nyonso oyo bazali na secteur oyo ya koteka ba produits pétroliers na ba station to en droiture ba mususu bakendaka na ba produits directement na nzela ya mai na fleuve ekeiti Kasai ekeiti Équateur tozana batu ya lolenge wana
opérateur économique oyo batie misolo na bango po ba desservir ba population oyo zali na intérieur ya mboka na biso Congo. Deuxième catégorie ezali ba oyo totongi ba station service dans les normes parce que tozali na ministère na biso organe technique oyo epesaka biso ba autorisation avant ya ko construire tolikaka nanu ozwi ba autorisation biloko nyonso kotisi nde oye kosala station pe bapesaka biso permis oyo tobengi autorisation d'entreposage et de commercialisation. Très bien. Na mokuse nde yango wana tokomelaka nanu son excellence monsieur le ministre oya kokamba ministère ya hydrocarbure mokanda yende moto aliboso moto ya soki liboso moto alingi abanda makambo akokoma pétrolier yende moto aliboso bopesa moto mokanda ya liboso kokomela mokanda ye wana nsima na yango oyo kodepose mokanda na cabinet na ye privé te okokende kodepose mokanda wana na secrétariat général des hydrocarbures organe na ye oyo ekotala société oyo afandaka wapi bureau na ye ezalaka wapi mikanda na ye commerce eza lolenge nini est-ce que tosengeli topesa ye autorisation wana après étude efutamaka na mbongo tofutaka par an $1500 américains awa tokoloba déjà lokola eza sujet du jour te tokoya kolobela ngo mbala ya nsima emati talo ekomi $5000 $5000 mpona kozwa mokanda mpona kozwa mokanda wana na pasi oyo tokomona awa avant tokota na mozindo ya mama ya likambo mbongo wana ekotaka na leta to eza ya ministre. En tout cas nakoloba sembo awa eza ya ministre te po tokobukela son excellence Didier Bidimbolo kuta te biso toza bato ya bwanya toza bapolitike te toza mingi baopérateur économique tofutaka yango na trésor public bapesaka mpe quittance na quittance preuve benza na note de perception dolenge moko na mokanda moko technique eutaka na cabinet plutôt na secrétariat général et puis okokende lisusu na DGRAD po baapure mokanda wana soki apurement esalemi te son excellence ministre akosigné yango te po yozwa autorisation. Alors avant bapesa autorisation eza na étude esalamaka avant baoctroye bino autorisation nde esika wana nakoloba vérité tokei sikoyo omoni parce que nga nazala bainformation ke bazoteka mikanda lokola ka bazoteka elamba na zando ya gambela sans que une étude préalable ezala faite parce que napesaki likambo asiko kota na likambo yango nalobaki na likambo ya lolenge oyo bastation ezali kosalama bisika ezali kosalama na bisika bato baza kovanda soki ya solo eza na étude esalamaka bastation ekotongama lolenge ezotongama te omoni na kati ya $1500 wana pe yango pe 1500 oyo ekoma 5000 oyo ekoma 5000 eza ba montant moko bango basi bayebi ko répartir selon misala oyo esengeli kosalema mpo ba octroyer société X ou Y oyo asengeli kufungola société commerciale pétrolière na mboka oyo ya biso République démocratique du Congo. Effectivement sango otuni motuna kitoko yango nga na ko répondre directement sans pour autant perdre du temps ezali équipe moko oyo esengeli kokita na terrain. D'ailleurs, bakomi même plus strict. Avant même l'architecte bandakoti a première pierre na station na réglementation ya sika oyo uti kobima sous la gestion ya monsieur Didier Bidimbu son excellence monsieur le ministre apesa kindingisa te ba architecte nyonso oyo basengeli kotonga station yambo banda musala baya pe basomba taxe moko kuna po ba identifier bango ya solo soki bakoki kosala misala selon ba norme oyo eza recommandé pour la construction d'une station service dans la ville. Yoana nazalaki ngai moko, je n'ai pas suivi ça à la télé, ngai pe naza membre tellement na ba commission ebele au sein peut-être de l'émission tokozaka kolobela yango te. Yango wana. Ndeko Jano. Question na ngai ezali lié ndeko Jano. Jano c'est eza ndeko. Question na ngai nazoluka naiba. Soki étude préalable esalamaka. Ndenge ndeko alobi na 1500 oyo ekoma 5000. Na mboka na biso bato bazwaka permis ba ekoli kokumba après azwa déjà permis mais akoyekola kokumba plus tard. Ezala bato mosusu pe bakozala na ba permis ya kotonga station maintenant na fungola te. Na mboka na biso lolenge makambo ezosalama oyo tozo décrier eza malamu te esengeli ebonga. Na lobi boye po ofongola station
de service na esika yo kotonga esika wana eza na mobeko te etalisi ke esengeli botonga te esika bato bazali ezala mosika do station kotonga yango ata na kati ya chambre ya moto kotonga yango ata na restaurant na ye okotonga ta église eza bato baza pembeni ya aucune condition parce que lolenge makambo ya kosalama to mona ba station ezali pena bato bavandi awa pe station batongi pembeni mobeko moko elobami eza te. Merci beaucoup Papa Sango pour la retour. Je crois que nous sommes plus à introduire le groupe pétrolier que le groupe est bien structuré et puis la norme où est mis le ministère des hydrocarbures. Et donc je vous rassure que nous sommes à recevoir autorisation et entreposage et commercialisation de produits pétroliers. Il y a une étude préalable déjà et ça l'imaka. Puisqu'il il faut remplir toutes les étapes pour Zamukana. Non, mais précieux, lequel a une image ou un reportage ou il y a prolifération de station. Maramino Bozo Bangala convaincu, Tendeko. Problème n'a pas qu'il y a une étude qui a faite. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une étude qui a faite au préalable pour qu'on dise mabo certifié que moto a koyi kotonga station. Mais on a lobby. Na bino moko na mobeko bino botangela to boyebeli. Station ekotonga manda kwa moto ezali awa pe eza collé na station. Ndé question nazo tuna. Tika ne quoi répondre. Oyo zaika na ba français tokena. OK, ndeko Sango, je pense que question na ezali malamu mingi. Yambo sengena yo koyeba ete pétrolier aza commerçant. Commerçant azali na capital na ye oya bongisi. Na kata capital wana azui mokano ya ko créer emploi. Musala wana ekobota richesse pona na ye moko pe na bawo bazali ko sala na ye longo pe na mboka mobimba. Basa ko futa pe ba paku na ye nasi. Alors, na ebandele ezalaki na ba place to be yango ba place moko précaire, c'est-à-dire que ezali na ba place oyo l'état asi abongisa déjà lobi ke awa bako kosala likambo bako kosala likambo boye ba bongisa pe ba place oyo bako kotia station. Ça c'est ezali élément ya liboso. Pona ko esika wana okosala ba démarche na keno ko solliciter na niveau ya ba division ya ministère ya habitat pour na koluka ko zo esika oyo to be titre précaire. Beti de salemaka. Même pour na couper sa yo autorisation de bâtir pour présenter plan na yo ndenge nous kotonga la station na yo ba kotala soko respecter ba normes nyonso sécuritaire ba normes nyonso ce que zali réuni ndesima ba pesi autorisation ce que rempli ba normes wana te ba couper cette autorisation même la manière dont qu'est-ce que tu attends par des normes sécuritaires en kolobanine ba kotala sika yo sali nani azali zinga na yo lolenge nini oyo yo kocha bako calculer yango bako poser citerne na n'importe comment te tout est réglementé bako bana yo station ezali boye citerne na yo ko tchango na place boye à part ça il y a d'autres mesures sécuritaires ils en a makambu oyo bazali ko senga oyo vis-à-vis ya environnement c'est-à-dire que ezali na ba nzete sengeni na yo olona ba pilo sengeni na yo olona parce que pétrole to karbe ezali ko bimisa gaz et sengeli oxygène ezala pona ko absorber gaz wana tout ça ezali esenga autour ya station ba nzete ezala ba nzete ba pilo wana ne makamba ibisa rabino est-ce que vous êtes sûr que vous appliquez cela wana toujours ko appliquer pona ko tangelo ba station nzete ezate na ko tangelo bandeliti suka na ko tangela zela boyoka zela tozonga précieux pesana no eloko oyo au moins bandeko il faut kanga bango na maloba la bango faut pas ko tika bango na ba français na ba eza pas sango sango aza mutu handicapé sango aza mutu ta komona handicap ba ko rien sango aza na zawadi te donc il faut penza clair makambo te gauche droite rien sango aza kana makiona te lakisa bango na bandeko ba mona lobela bango vérité. Service pousse comme des champignons dans la ville-province de Kinshasa sans respect des normes environnementales et des conditions réglementant ces secteurs. Ces stations-service d'essence sont construites non loin de maisons d'habitation, des écoles et d'autres milieux publics. L'équipe des Bossolo TV a fait les constats dans les différents coins et recoins de la ville de Kinshasa. La distance réglementaire fixant les modalités d'implantation des stations de distribution de produits pétroliers par le ministère de Mines et Énergie du 5 janvier 1998 qui stipule qu'une distance minimum de 100 mètres doit être observée avec les maisons d'habitation, les établissements d'enseignement, les centres hospitaliers, les lieux de culte et autres n'est pas respectée et n'est pas non plus d'application par le ministère des Hydrocarbures. Les stations-service sont désormais construites à proximité des habitations, notamment
Les cas de ces coins du croisement à Soussamakanza dans la commune d'Ngiringiri où ses habitants vivent dans l'impossibilité et difficultés énormes suite à une station-service d'essence érigée juste à côté de leur maison d'habitation. La station dans la ville de Kinshasa est mabe. Pe ba place baso salela ngo eza vraiment ba place mo esengalité. Ndeti o eza sima ya biswa. Ba on va pesa confiance na mire. Mais mire on eza protection te. Poso lelo incendie et go tumba 200 mètres. Et on faut interpeller eza gouvernement. Gouvernement de tout faire la solution ya maman ba pompe essence. Parce que le temps non nous ba risque ça mi ba danger ça mité faut pas avoir ba solution. Yo to ko interpeller. Didier Moudimbu yom toza ministre hydrocarbures c'est le temps. Et mbongo aveugle au tezanini. Tambola au moins à station de commune à vie de Kinshasa. Le même constat a été fait sur le croisement Willery Kabinda Pain Victoire et croisement Sayo Sport. La population de cette contrée appelle à la responsabilité des autorités compétentes pour pallier à cette situation, notamment l'actuel ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, qui n'arrive pas à bien accomplir sa mission en tant que le ministre de tutelle et celui de l'urbanisme et habitat. Premièrement, nakopé sa faute te na bato bazotonga station. Ya liboso nazo condamné nanu ba responsable ya mboka na biso. Soit gouvernement na biso nde bato bazopesa bango bokasi ya kosala babiloko oyo. Mais toza na ministère ya environnement, toza na ministère ya plan, toza na ba ministère ebele oyo ko gérer ba makambo oyo ya hydrocarbures ya Vieux Didier Boudimbu excellence. Mais ce que omoni biloko oyo eza koyokisa tina mokonzi ya mboka ye moko soni. Atambola partout biloko aboyetikala kozala te. Oyo tozomona ezalaki guerre préparée contre le peuple congolais to ezalaki nini. Oyo soki babeti kaka moko eziki. C'est-à-dire eza incendie tokozala na deuil national ya bato ebele oyo bakokufa na mboka oyo. Nango nde omoni keno biso tokolinga te que boya ko salir chef de l'État. Biso peuple tozo yebisa o boye. Tala bat o bazo kokate. Ministre hydrocarbures azo kokate. Ministre environnement azo kokate. Ministre ya plan azo kokate. Urbanisme habitat azo kokate. Biloko aboye. Bangwana baza wapi? Chef de l'État na kosenga soko landi biso na conseil des ministres ekoya obeta lisolo oyo na mesa. Trop c'est trop. Aux autorités centrales de bien vouloir appliquer l'article 4 de l'arrêté numéro 01/98. Voilà, tout est clair. Ce qu'on vient de faire, bien, non? Pour la moni bas station, yo soit dans zeta tamoko balonité. Et quand on a bandako, on a goûté un reportage sur Tchendam, on a goûté tangelo bas station à Wandenga na mutu. Na ebina bakwe nango normes za répété. Batigala kotia, bozol baka ba norme ba citerne. Menga na zotu na mio ko kangamena na bato. Pende kwa pesi suma ela lobio te, il faut batia moi banzete parce que gazo ezobima oxygène. C'est ce qui est normal. Biso to a besoin ya oxygène. Koto moso ya na besoin de gaz, ça échange, ya banane toza ko sala. Mais ba norme ezali répété. Bino boza ba criminel dans les jours à venir. Donc bino nde boko boma bato parce que en cas incendie François bozolo bekoza insulter. Na ligne réaction amoko na moko to bani nande kwa. Yo laksanga so banzete na mona kito laksanga banzete place ça. Merci Sango. Banzete ya lobby que banzete il faut ezala. Avant tout ça la station tout ça na ministère ya habitat. Oyo akopesa biso mukanda ke station etongama. Ministre ya environnement bakitaka. Bapesi autorisation que oui terrain na yo ezali malamu, be norme ezali malamu. Ya kotonga station. Tozali bafute que ozali mutu aliboma, ozika kandingisa kotonga station sans autorisation ministère moko. Nga problème dans les autorisations, problème ezali norme. Norme, je suis d'accord. Mais ce qui ministère na mikanda na binoté, l'État n'a pas sa mikanda. Et ces points-là, moi je ne vous condamne pas. Mais les normes pour avoir un document, pour ériger une station, les problèmes toi na ngoya voilà. Parce que problème il y a santé ezali, batoazo va na station, ça vous ne pouvez pas admettre ça. Sango tango énorme wana. Dego Freddy Musumai. Oui, tango énorme wana ozokoloba.
ministère ya environnement. Il faut akitana urbanisme batala avant otonga station. Bakopesa ngai ndingisa ketonga. Donc ezala banzete musu bolona na sa mabele windeko. Non, papa, le Kosango. Nabandi que tomoni reportage na yo, mais au circuler na ba station nyonso teza na ville ya Kinshasa. Nous pouvons aussi vous démontrer aujourd'hui qu'il y a des stations. Hein? Il est vrai que ezana tango so na station moko tomi balé oyo mwa libunga esalemi na likambo wana yolobi, mais ezana ba station nyonso te. Banzete ezali ba pelouse ezali. Parce que quand on a station, ezali kambumoko oyo, bazali kozwa yango na globalité na yango nyonso. Ba mesures nyonso sécuritaire ezali. Même à ce qui concerne la prévention, il y a un incendie. Tout est prévu. Même na etali assurance, il y a ba nyonso bazali jinga na ba station. Il est recommandé à une station à procéder na police et assurance. Bazali kozwa valeur tout d'abord il y a station et puis valeur ce qui azali pembeni ya bandaku bazali kozwa valeur ya bandaku wana nyonso ça vaut combien et puis il va payer la police d'assurance. Au moni na ebisa ko ne bandeli awakte opérateur économique dans secteur il y a pétrole, azaka commerçant. J'ai déjà compris que bino bozana bino ka ba tubazo bula. Ce qui vous importe c'est de l'argent. Ça j'ai déjà compris. Parce que d'accord démontrer bino tous la débattre mais je peux vous aider à comprendre que ba station o eza na norme na banzeto zo lo beza minorité. Onde ya mabeza ebele na ko tangelo na ba station na mutu. Na ko tangelo telle place pour l'accent zete, telle place pour l'accent zete. So ko lingi exercice na musana ngande ya ngwana na ko sopelo ba station. O ezate. Nazo batelo kaka totika na limbisio na nzela mabunga na likambote windeko. Sango na banzi poto gagner ngonga ngai na sengeli koyebisa bino na mukuse pona inquiétude oyo selon population ndenge tolandi na ba image uti koleka sikoyo. Sango ngai personnellement ça fait plus de 29 ans na bandi métier oyo comme pompiste dans une station Elf ngai trop jeune universitaire na uti ko 6 à 23 ans na bandi musala ya koteka comme pompiste na yebaka te iloko ni na landi na moni kaka chez mon frère déjà universitaire je n'ai rien à foutre na kende ko sala ta musala wana mais et comment ki na komi koyekola soko sali statistique OK na ba ministère nyos na ville Kinshasa. Oui, l'incident peut survenir, un accident peut venir. Na banzi okoki ko kontelenga plus de 10 stations que na ville Kinshasa o ezwa moto ezikisa batu kufa. Tangu tokundaka citerne wana, toyebi tina nini tokundaka. Omoni carburant soki na police yango à ciel ouvert ekendaka pupupupu ndenge oyoka ki incident moko uti na pomate. Moto wana bande okende po ezaba dépôt hors norme ndenge otokoloba soki soi-disant propriétaire ya dépôt wana aza soki cadre moko ya ministère songolo ya hydrocarbure ndenge otangaki yango sikoyo omoni ke soki ezalaki citerne enfoui moto wana ekose propager te po bakoki koya ni na ba COD bakoki koboma moto wana pe ekozikisa lopango moko te omoni balobi mir wana soko omoni station eza na mir wana te eza station fo babuka yango station ata moi, excusez-moi, c'est pas l'endroit pour parler de... Allez-y. Ngai, naza presque moi na poto. Alors, ba station ezaka bona banda côté, sango yo pe mikila pamba mikolo. Ba station ezawat. Va à Bruxelles, va à Genève, partout. Chez moi ici, la station est là-bas. Ça ne fait rien. Problème ezande ba dispositif sécuritaire. Yo comment ko na station, ozana ba extincteur à 50 kg. Comment yo ko na station, o tie citerne à ciel ouvert. Il y a une station qui est système, il faut la enfouir. Et ça peut permettre de PPE les capter pour étouffer moto na katia. Très bien. Voilà. On va évoluer, on va gagner du temps avant de prendre deuxième ronde avec des invités qui attendent impatiemment leur participation na Bosolo Télévision. Alors, on va d'abord aller à l'essentiel. J'avais reçu le ministre des hydrocarbures, Awa. Il m'a dit ceci. Bien sûr, l'État vous demande de vendre le produit à perte. Et il va procéder et à rétrocéder en termes de manque à gagner chaque fin du mois. Maintenant, parce que rumeur est tambola ki lobi awa ke carburant ezak aussi là tout ça. Nangi bo expliquer un problème. Toke na ba français mingete. Bo expliquer un problème pour terminer. Est-ce que l'État a foutu bino déjà mbongo, toi a foutu bino te. Deux,
eloko nini bazobenga manque à gagner na mosalo bino bosalaka expliquer nga likambo manque à gagner ndenge nini bino bokondima boteka na perte pour que l'état azongisela bino l'état azoganye nini na kozongisela bino expliquez-moi un peu cette philosophie pour population comprendre ndenge nini toza kovanda carburant emati to carburant ekiti carburant eza lisusu te to carburant ezongi ça se passe comment et l'état fouti bino to afuti bino te c'est ça le nœud du problème de votre démarche. Exactement. Expliquez nga na yo ceux qui ont lobby ba ozana iloko a compléter ba compléter mais na tigeli yo lokwa l'homme principal expliquer problème wa. Merci beaucoup Sango parce que au quotidien na muzindo mama na likambo na eloko etali manque à gagner finalement ezanine na banzi atawa population za komituna mais na kindaki na station Songolo pakala na komikuna essence ezate balobi esili. Oh, nandaki pe même ministre na biso que je salue en passant monsieur Didier Bidimbu alekaki na ba etando muke po alobate crise ezate pénurie pe ezate eza stock ezali à 2 mois boye na yokaki ye. Mais le problème awa pona manque à gagner ngi kolobani biso tozana beaucoup li konzi to bengi structure des prix de carburant oyo ba élaboraka yango na ministère ya économie ye mutu asengeli kopesa biso talo pe koyebisa biso marge bénéficiaire na biso ekozala ya boni. Mais boyebi bino nyos ko banda covid to connaîtra ki chute moko suite ya la loi de l'offre et de la demande batu mingi bazalaki confiné demande komaki muke yango monaki na période ya Acacia aye ko chutise sous prix tolongo na 2240 to ye ko chuter na 1985. Maintenant l'activité ebandi kozonga biloko ebandi kofungwama bavio ebandi kokende bisika nyonso elingi prix ya carburant pe na makambo Songolo pakala ezomata tango ezomata gouvernement ye aza kotika biso ka obe na se. Premièrement pour expliquer les manques à gagner avec des exemples très concrets na sombi carburant na ngai tonne moko na $700 gouvernement a kotina organe technique na ye eza na ministère de l'économie na ba expert mosusu ba utaka pa biso ba pétrolier de commun accord bo sali ba calcul après bo pesi décision na gouvernement ministère de l'économie muta ko décider lobi bon na moni na cheli bino prix 2095 to bengi 2095 na biso ba belge mais kotala siko na se wana na marge yo kolo société loko ya biso boye marge négatif moins $200. Nazana elo côté. Mama outi kosomba manzanda na ya miliki. Na braza. Aye kocha na ligablo na ye. Dinjanda moko 10 francs. Alobi na kocha 2 francs pour na gagner 12 francs bana balia. Mais biso ba pétrolier négatif il y a 200. Au coût ezaka ka titre exemplatif et même plus de 500 aujourd'hui. Gouvernement alobi il y a quand même un aspect social à défendre. Ce qui tokei mbangu boye to matisipe bato bako souffrir eza population to sa nini to benga bandeko na biso ya secteur pétrolier to solola bako bimisa structure oyo boyebi déjà que bosi bo perdre mbongo nde balobi subvention wana en termes ya manque à gagner l'état a eu yango en charge. Par exemple la société H22 tu as $400,000 de perte il faut na sengeli na pesa yo. Si quoi problème ezanini sango ko eza première partie ya problème deuxième partie ezanini taux d'échange lelo soki na ye na lingala na bosolo excusez-moi bosolo na politique na futi yo franc yo yebisinga to nanga ezali 2020 ponga pe naza na personnel matériel oyo utaka poto basomba ngo na mbongo ufutaka douane po eleka parce que oza exonéré te. La PCBiso a pétrole to ya 1951,47. To oyo sangu tango ya kosala plein na yo. Na mutuka oyo yo po ya na mosala o diriger l'activité na yo. To yango wana na ndenge ya bosolo. Parce que awa toza na bosolo na politique il faut to lo bosolo. Maintenant to oyo. Na tekeli bato ebele. J'avais par exemple 5000 m3 na ngai esili. Si faut na somba produit. Na sina nous na perdre na prix oyo l'état pesa ngai nga na somba ki na 700 tant on a teki na se retrouver na 500 donc na $200 de négatif. L'état quand même a pesé ngai ya lobby na moni yango akokoma
ti période wana ekokoka po afuta yo o renouveler pe stock sikoyo na kokende azofuta yo na mwa bénéfice ya moke te akozongisa eloka 700 na yo te na 200 oyo perde soki bapesi yo bénéfice na yo eza na kati mais yoka sikoyo likambo esiki ezali po soki olobi bénéfice ya moke eza un peu lourd parce que eza tellement trop technique yango nakoloba simplement po population akozala biso ayeba qu'est-ce qui se passe ngai nauti kotekela o carburant po ngai nateka carburant na dollar te nateka carburant na franc congolais. La loi dit il faut vendre à monnaie locale, mais n'empêche pas si on me donne à moi dollar ndambo na kozwa il faut na loba sembo. Mais quand je vais maintenant na banque oyo par exemple les songolo pour la kotanga te pour la raison de publicité na lobi na gestionnaire na ngai naza besoin na somba $300,000 akopesa ngai to okoyoka 2030 bon ko banda discussion na muta ya trésorerie à banque on a trésorier neto bengi na lopoto bon le colo client fidèle na kopesa yo taux préférentiel 2025 opesi ndingisa te o signé op a changer yo siko sango calcul simple soit 2030 ou 2025 moins 1951 deuxième perte les sous na sina perte na on a pris na eko perte sous na taux d'échange lelo awata ba locataire o ya ngai limbisa nani ngai na kondima ya kofuta ngai loyer na ngai na taux ya 1951 nani ata mama ateka mapa ata mama ateka nguba soki dollar na ye ako changer na taux esenge yango wana problème tozana yango sikoyo tangu tozo sala ba opération il faut te renouveler nini stock. Ministre économie a bengi commission ya certification pour na ba manque à gagner ngai pe lokola CPPN lokola biso nyos toza ba membre à part entière na commission wana banda mois de novembre décembre to certifier makambo nyonso esili bakamati mikanda nyonso oyo moko ya membre ya gouvernement apesi moninga na ye collègue ya finance alobi ndeko tosi tosanganaki GDPP CPPN GENAPEP DGDA Banque centrale ministère des finances ministère de l'économie qui sais-je encore, c'est plusieurs services oyo to sanganaka pote to certifié mbongo oyo ya manque à gagner qui revient des droits na ba société pétrolière pour tout renouveler ba stock nde esika tozo kende pour tout répondre pe ministre Didier Bidimbu na ndenge ya boboto pe politesse nyonso po awa toye ko sa politique était to korobande économie na commerce toza kosala. Tout le monde va promettre bandi. Tu refuta d'ici une semaine. Écolekate. Wana nazo la kabino. Wana toza bazoko la kabiso na niveau ministère des finances. Po biloko nyonso se ikuna. Ministère wana yango na kosenga tata mokonzi Fachi Beton atale la biso nano likambo oyo. Po to komona neti ba ministère mususu ba iba pomba. Ye soki asi a telemi boye. Donc oya lobi nde yango wana kozwa pepo na ya kei wana soki wapi entre temps likambo yango etikali ba lobi. Oh, pénurie exacte. Ministre Azan a raison. Son Excellence Didier Bidimbu, a lobby à solo po, tozana ino na stock. Siko stock wana ngi kobanin. Tozana trois sortes kuna. Toi na stock monsieur en transit. C'est le stock qui est destiné à Centrafrique et na pays voisins. Et ça transitaire. Donc ba stock bazo ba tozana stock. Stock nyonso eza ya bisote. Stock nyonso eza ya bisote yango na ngina koma na mama na likamopo. Na ministre peut to sunga yo pe quelque part au comprendre hein? Parce que biso peut toza quand même ba doyen na masolo au comprendre. Stock transitaire est en transit pour une destination. Pour une destination, pour raison de bon voisinage. To pesa pe moi storage na biso to bengi entrepôt, to terminal. Passage eza voie fluviale bazwaka biloko na bango ke basi basomi na mbongo na bango. Deuxième catégorie à stock toza nango. Natanga Sep Congo, eza publicité te poto yebi ke ezali wana. Ezali stock ya ba fournisseur. Baza ebele, liste eza morai. Nga impe lokola wana zali membre na kati ya CPI wana ngi ko ba comité de pétroliers importateurs. Na représentaka firme suisse kuna chaque mardi. Bateau wana soki ye ezali ya ngai te, ezali ya H22 te, ezali ya Exosia te, ezali ya Gapcom te, ezali ya Total te, ezali ya Engen te. Eza bateau ya firme o ya ngai. Ekoza la Augusta, ekoza la Trafigura, ainsi de suite. Siko, eza en consignation.
auprès de la République, mais il y a bango moko. Basimbisi bino, ya bino te d'ailleurs ceux qui voulaient toucher kuna. Ezaka ka minga mozuzo nazali quand même soumis na ba secret d'état na kolobate, quand bien même je suis pas politique parce que nazaka quand même membre ya Songolo Pakala. Et sengena nazaka quand même na moi ligne de conduite parce que ce sont des gens les partenaires au collaborer na bango. Donc bastoka ba carburant ezalo ko aquarium. Azotala ngono ko mbisi mais na spoko futi mbisi wana ngana kolia tilapia komi ya yo. Siko mukolo tilapia azali. Mukolo mboto la kati kuna pe azali. Nde bastokwa. Bastoka carburant ezana ngo ya l'état te. Ya l'état te l'état. Ya ba individu ba étranger. Lokola pe ngai boye na stock na ngai ndambo pe. Si tu lobaki atopesi mot d'ordre moko te ke tokangi ba station. Ah ba station bokangi te. Tokangi te. Boko kanga pete. Toko kanga pete to accompagner chef de l'état kino suka to si tolobia. Yango to iko beta cete awa chef de l'état a yebisa ministre na ye. A exécuté paiement il y a ba corporation nyos. Ça fait combien de mois ba futi binote? En tout cas na ko compter to kende siko 4 mois. 4 mois. 4 mois. Manka gagner ba zo futa binote. Gagner siko yebisa ngana. Na se bo kanga kala mingi te. Tozo kanga kala mingi te. Bo kanga ta boza na bonne fois kosunga fachi yango bo kanga kaka. Bo 4 mois ba futi ba to te. Nde tolobi awa to eko flatter mokonzi ya mboka te. To eko yebisa nde bo solo po toza na bo solo. To eko lo balko ba homme politique te, c'est la vérité devant Dieu oyo fachi beton asambelaka. O pe lokola ngai na sambelaka. Siko soki na kangi station personnel na nga na kufuta bango na nini. Oyebi ke soko kangi station SNL a continuer à kotindela ba facture. Oyebi ke soko kangi station ba taxe mususu oyo indépendamment ya bonne volonté na yo pour ba personnel ba ko bela yo il faut kaka o subir. Yango sango tolobi boy. To beta sete na eloko wana. Pénurie o baza koloba eza nango eloko oyo eza lié na manque de stock ezala Songolo ezala Pakala. Tozana ba stock te po mbongo eza ko kangama. Liboke wana eza te to kosenga. To kosenga mbongo ya l'état te. Mbongo na bino. Mbongo na biso c'est votre droit. Mais bazo pesa bino yango te. Yango sango pona chuter. Balingi na kende poto na kende sokola basani. Baba na gobenga nga diaspora alors qu'en réalité nazo sokola basani. Mais na muke nzambe apesi biso to ya ko sala misala awa to engager bana mboka. Mais trop c'est trop. Ce ministre-là des Finances, s'il vous plaît, avec tout le respect, excellence, monsieur le ministre, a facilité le ministre de l'économie tâche parce que le ministre de l'économie a sali Moussala naye. A facilité monsieur Didier Bidimbu Moussala parce que monsieur Didier Bidimbu a zali na entrée à produit. Donc il y a assurer une planning na couverture nationale. Très bien. Pays est chuté na ba pénurie nazo zonga pa na yo. Ndeko na linga ba excellent mususu wa. Oui, Ndeko. Ndeko Sango, je crois que Maka Gagné, tu allais réclamer, tu allais préciser. Ils allaient période, il y a avril, kino juin 2021. Parce que Foutama qui dernièrement, ils allaient qui na fin de l'année 2021, ils allaient qui Maka Gagné, Kobanda, juillet 2020, kino mars 2021. On est tous allés en retard. Les loyaux, tu allais le 17. Dans 43 jours, DG écouté les Melabiso, tout fout à IBP. Or, IBP est allé basé sur les bénéfices réalisés. Or, déjà nous les pétroliers, toujours réalisé bénéfices. Or, Nandenge Mobeko Italie ma fiscalité, a tout réalisé bénéfices, il faut foutre à 1 centième il y a chiffre d'affaires. Bon, wana ou l'État cause la les temps avec tout fout na DG to cause yango wapi dès lors que ministère ya finance azali nanu fout abiso mbongo ya maka gagné, il y a ma période où il est qui oyo ils allaient certifier zali Kobanda mois avril, mai, na juin 2021. Très bien. Et ça la passi na motema sikoyo nazo benga na ministre ya hydrocarbures Didier Budimbu pesa biso na makanti na pourquoi baza ofuta mbongo te. Nicolas Kazadi naza koluka ye na téléphone naza kozwa ete. Mais j'ai un document. Na document moko oyo bakomeli ministre. Pourquoi ministre aza kofuta mbongo te? Quelle est la raison? Baza kofuta batu manka gagner na bango te. Batu ba kolpota ki makambo ya carburant, woyo ki bango moko ba pétrole ba bi ba okanga te. Mais bozo pousser bango ba kanga parce que soki ba komi na banyongo ebele ba ko asuko sala renouvellement stock te, baza l'obligé ba kata. Et que l'état la biso stock wa zolo baza na ngoza stock à l'état te. L'état ayeba ke ba stock muso a transit ezali, ezalo ko ba mbisi aquarium, moya ko liango ezate fo ba fongola pena aquarium po mbisi abiba. Eza ba stock ya bato eza ya binote. Les engagements, l'honnêteté intellectuelle et là qui sera sérieux ya moto, zu engagement na bato pe futi yango.
ozo futa mbongo ya l'État, ozo futa mbongo na hote, bato wana basali si l'État, l'État nde ayebisi moto abi eloko no sombaki na $700, lokola na pesi yo prix oyo bando tekelango, ezo bima lokola eza à peu près na $500. Ozo perdre d'abord déjà ngo babenga manque à gagner, o perdre déjà. Ozo travailler au bomino mbongo, mais l'État ndimi ko zongisa mbongo wana pour que yo tia matata te. Bongo mokano ya l'État siko alingi te bonga moteki so na kangi nanga l'État ko zo susu marchandise wapi ya ko satisfaire population. C'est ko pelisaka mboka wata. Makamusu eza très simple toza ko sala te. Tala lobi basi ya basoda ndenge bakenda ko kufa na est. Mibali na bango bakufi ba bunda butuna moyi. Siko mibali yango bango bakufa basi batikala na bana bafuta bango $17. $17. Nde ozo futa mwasi ya soda tikali na mwasi na bana. Babandi ko zo mbongo wana depuis 2001 bafuta ka bango. Kabila za président de la République baza ko futa bango. Batamboli ti Félix Tshisekedi obeka 34 000 francs. De moto penza na mwasi na bana na fin du mois bakenda ko zo 34 000 francs bazo ngo na finka. Motema nini politicien azanango. Ti arulaka wana penza zo rouler wana zo tala basi ba soda bitala zo boyo bako zo sepela ça c'est nous et puis avec $17 les politiciens est-ce que bwana mutema $17 moi si ya soda mobile la kenda fro boko bana obiso to boti to ko bisa bana 15 jours il faut développer amano ya biso wana zaka achetez-moi la voiture de la police. Faut ko longola molimo ya mwana ya police mwana koma policier te mwana koma soda te tiba bongisa ba condition pour mwana ken pour ba condition yo za passe est-ce que ba wey ya ba soda ba kufa penda bazo pe mana kimia ta ba mona kabasi na ba bazo à 17 000 francs sur $17 lobi nazaki na pali du peuple vous allez voir ça mauvaise conduite ya bato na balabala bato bazo kumba lokwa liwa na leki wana président zongi lelo na se ambola boye mapamboli nzambe abikisi ye atatoli pe munena nzambe poso nzamba batela ki eteli kambo ezati mutako kufa avant liwa te biso tout okufa jour à liwa so okufi avant liwa c'est que nzamba aki surpris que Dieu n'a jamais été surpris okufa ka jour à liwa Fatih est revenu en bonne santé mais il était malade mais Dieu l'a guéri que son nom soit loué et qu'il lui donne encore la force parce que la responsabilité est ali lourde akenda liboso makambo yango ya kolobe la santé ya président comment il est rentré ça on peut parler makambo toloba ba pétrole mais au lieu to vanda ka tolobe la kazawadi moi si moko boya sala ka programme ya ekobo bakosala jeudi bakosala vendredi bakosala samedi alobeli pela ba vaseline bakena ba wenze ba sombi tout ça basali ba spectacle azwa ko bisa biso te ngai na boy mobile nanga d'abord est-ce que tu es marié ozaka penza na libala to ezaka cop soki ezaka na libala moi ça libala est-ce que ba bokilo no penza bakondi mo lobelo ka modelo soki zawadi soki mama wadi ale nyonso wana bozo bikisa milimo a partir ya loketo obini nde obikisi milimo ilo zomona biso bana miketo yebanga bosala kite avec cet accident mauvaise conduite na nzela bato a sprinter bato a bayas tango bakanga bino balobi o tracasserie na nzela mais bolingi kolinga ba sprinter bango nde bakolo deuxième bande bango na bakonzi bango nde bakolo deuxième bande bakota kamba bo oui aki tout ambulance heureusement ebembe zaki na kati ambulance ebembe kufi sous deux fois to ebembe zu choc kumbeli bato wana bazokenda bango po bakenda bango na hôpital même ambulance ezate bamemi ba blessé likolo ya wewa ngai nde mutu napesi na transport po ba Nzambe yoka biso mawa nzambe na ngai. Suivant l'image, on se retrouve après, on va se séparer avec les frères pour récupérer. Natanga la bino lettre, en même temps, on a un ministre. Natanga la bino lettre, parce que la banquette n'a pas de document, on a banda ou bomba déjà depuis qu'elle a. Là, l'accent ministre vous dit, mais document wana au lieu bima place et bima qui et ko suka la wileri, siko yeko koma. Pour comment la lettre en ngezali. À tout à l'heure. Ça fait combien? Tout.
Blessé Baza. Dégoza chauffeur. Vous avez client où tu as? Vous avez la sprinter. Vous avez la sprinter. Où tu es? Bon, c'est trouver la place au nez. Chauffeur la côte du matin. Qu'est-ce qui s'est passé là? La priorité à sprinter. Aïe, plus la côte n'a réussi à priorité. Mais Corbière a la voie principale. Il y a côte plus que là. Corbière a tout dit. Être en vie humaine exacte. Être en vie humaine exacte. Blessé. On va blesser au jour on a trois. Na véhicule on a endommagé. Na au Corbière on a endommagé. On se connaît à l'hôpital là on a cette année. Chauffeur de jouer. Chauffeur de jouer de tirer dans la police là. OK. Ils étaient en sit-in devant la chambre haute du Parlement. Ils, ce sont les veuves, veufs et orphelins des blessés de guerre qui se sont mobilisés pour exprimer leurs desiderata devant la représentation nationale sur les mauvais traitements dont ils sont victimes. À l'aperçu du journaliste d'investigation, ces mamans se sont jetées au pied d'Israël Mutombo. L'un des orphelins explique les calvaires qu'il traverse. 15 500, échelon nyos, grade nyos, 15 500. Tobano kozela na école et pas maman moko boye mutu moko boye toyebi yete. Tango tolobi lobi ne baye babakisili biso 15 000 et commis 34 000. 34 000 wana jusqu'alors tobana kozela na fin. Awa tolo ba tozana 3 mois. Nanu tozia ta 34 000 wana. 130 wana baloba to mona ngo ne to vandi. Toketi est pas chef d'état-major. Alobi boya lelo to kopesa binombo. To komi kuna na camp. Ces veuves, dont pour la plupart sont d'une quatre-vingtaine révolue, ne jurent que sur l'implication de celui qu'elles appellent leur avocat. mikanda nyonso basala ekoka bapesaka nga mbongo te okokende kuna kende na etat major okende kuna mema bana nazomema bana nakoma kotambola na bana lokola mbwa soko tali bana nanga bakoma lokola bana maboma utakosunga bango azalaka te papa lokola telami papa okomi lokola Moïse na ngai sunga ngai papa na wuti na pasi tala minu papa kuka na ngai kutana na ngai zafiki pona arme oyo ngai na yokola lelo bobandi kunyokola biso boy chef me respect c'est de hier état de faiblesse Mon nous a que 2 mois, 3 mois, sans payer. C'est 30 000 francs. Très touché, Israël Mutombo interpelle l'État congolais tout en leur promettant son implication personnelle. Moto a kufisi mobali na yepola ko batela ekolo to bato. Bakoy ko futa e boite. Bozo futa bango 30 000 francs. Bon, si basali pe 3 mois, mbongo yango eza $15. Mbongo batu batianga la poche à likolo. Mais $15 yango bosali 3 mois bozo futa bango te. Nayoki pasi na motema. Nayoki pasi na motema. Naza kosenga na mokonzi ya mboka.
moto ya liboso soda ya liboso nde chef de l'état mokonzi ya mboka au-delà ya banyonso ozosala mpona kosunga armée kenda liboso mais bokoki kobosana te nzete oyo ebikisaka na nkoi na zamba. Un véritable chrétien, Israël Mutombo est venu en aide aux deux d'entre ses veuves avant de reprendre son chemin. Oh, Nzambe na ngai yokanga mawa nakoki kolela. Avec ce reportage, je peux faire couler mes larmes. Je vois une veuve, maman Morazawa na botami en 1949. Mobali a kufatike na pasi. Azo de la $17 la fin du mois. C'est révoltant. $17. Vous avez promis réduction et à train de vie. Il y a ma institution. Mais les gens continuent à gagner de l'argent. Mais à côté de vous, il y a des gens qui souffrent, qui manquent même $50. Ils n'ont que $17. Et ça fait 3 mois, vous ne leur payez pas cet argent. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que c'était une grosse bêtise? C'était une erreur du fait que nous avons accepté, ou nos parents ont accepté de mourir pour ce pays. Pour foutre à bango des comptes final. Parlons la vie ou na ba kene koluka vie na bango c'est fini ba kabwana na l'état. La place que ba vivre na ba conditions infrahumaines. Je ne préfère pas devenir député et rester journaliste, porter ma voix pour aider cette population. On va appeler Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, tout à l'heure, pour avoir une précision. Pourquoi bazar au foot à bateau bon na bangote? Et puis carburant et kozalato et kozalate. Stock ango yene muta bombi ango to stock wane za l'état. On va chercher les ministres. On saura si réellement le ministre va prendre l'appel direct, on saura. On va tenter. Ah, heureusement. Bravo, monsieur le ministre. Monsieur le ministre Didier Boudimbo Mbotenayo. Mbotende Kosango. Vous allez en direct na Bosolo. D'abord, na Kamwe. Vous avez rare ministre, bazo yamba téléphone mbola moko. Vous avez ministre Belero, ceux qui ont bengi. À cause à la wapi, tokoye bate, bon, la français a mis là. Mais félicitations pour to bengi. Nayoki ni mama yambite, yomo kondo yambi secrétaire pas yambite. Félicitations pour la flexibilité wana, surtout avec rapidité. Merci. Alors, Nazali en direct ya Bosolo, Nazali entouré na ba pétrolier. Ba pétrolier zali bateau yo yebi malamu baza bakolo ba station, bango musala bango basala keza obe pétrole. Nga nazala mituna kaka mi balé to misato akotuna yo, pesa biso biyano soki eza possible. Ya liboso ezali mongongo moko etamboli lobi na Kisasa bato bapandi sango ya lokuta balobi ke carburant ekozala te dans 2 jours bato esengeli bamisombela batia ba stock musu na ba bidon na ba cantine na ndako po station awa eza kokanga makarburant ekozala sute. Nini yo koki koloba na peuple congolais po ekotisaki bobangi bato bazolanda yo plus de 90 millions de Congolais bazo ekolelo na tongo motuna ya liboso koyebisa bango nini? Ya liboso na oloba lobi na réunissaki bato bakamba ba terminaux ya place ba carburant ekotaka donc CEP Congo les Rescom n'associer poto nota na ba stock nini o bazanango total ce qui réellement rosa na rupture à stock après avoir parcourir na net total ina ba stratégie de mettre en place rupture à stock ezalate donc bato ba s'inquiéter rupture à stock ezalate stock ekokendeti pe na fin du mois mais même avant ça il y a au moins 3 bateaux Mokoza prévu entre le 20 et le 23, Moussouza prévu entre le 22 et le 25, donc une dame Moussous vers la fin du mois. Il y a 3 bateaux au Zoya de ce soir. Donc rupture de stock, et là pour aller loter. En tout cas, et le Kouana bateau a vraiment acquis par rapport à ça. Tant vous avez la rupture à stock et vous allez stock oyo lobi ezali, eza stock ya l'État, eza stock ya ba particulier, eza stock ya ba paya, oyo ba vandisi yango na ba bombisi, ndenge to ba consigner. Et yango boza na contrôle nango te po boko na contrôle nango sengeli bo futa soki bo futi te boza na contrôle nango te boza na système na ouest système ezaka ya consignation ezaka bato baye ba carburant et puis bakoki ba o bakosomba baye basombi et puis basaleli voilà na ouest c'est vrai que actuellement na niveau ya basokom ba société o bateka bato batena ba station mingi baza na problème ya trésorerie parce que ne expliquer ki na émission mikolo de kaki
l'État qui s'est n'a pas pris au toteka carburant awa ils a pris assez donc bateau bateka ba travers na moi perte on a sur l'État futa bango ba manque à gagner et permettre à bango pour pas contenir au moment où nous parlons l'État au futa la société a miné une mise à tout bas manque à gagner ou ils a quand même énorme parce que après 51 millions de dollars ou tu fous et là la société étrangère la société à Congo t'es étrangère et ça la société a miné une travail en Mboka na biso mais ça y a pas ça y a pas en Mboka et ça la société a miné une travail en Mboka na biso oui et ça c'est que tout bas ça tu as que non il y a pas il y a non parce que bah fouti l'État fouti partir à Liboso tu refous ta deuxième partie d'ici fin du mois ou du mois prochain et pas mais bah oh non bah foutamité bah au foutama dans je m'appelle les délais à bande comme sous voilà qu'on se plaindre tout ça mais bah au foutama ça fait 4 mois est-ce que zo bangate que kozanga ko futa bango mbongo 4 mois et qu'occupé pour affecter les cambo bozo éviter il faut avoir une politique à prévention dans le hydrocarbures, normalement, le paiement passe par le ministère de l'économie et de la finance. Et logiquement, ce sont les finances d'Ebi que dans le moment où tu aurais décaissé autant ou dans le moment où tu aurais décaissé. Après, réunion de la finance et mon acquis a décaissé dans Oualiboso et toi, tu décaissé deuxième pour la Ozoya. C'est pas que le mec qui va au foot à Baronte, non, va au foot à ma. C'est sûr pour va foot à ma toujours. Likama moko ekomi pona kosilisa monsieur le ministre. Likama moko esalami na butu ya lobi na de bonhomme côté ya point matete mobombi ba stock ya ba carburant ba koloba ki azali moko ya mosala na yo azala cabinet mais azali moko ya agent ya ministère ya hydrocarbures ya mibombaka na ba carburant incendie esalami pe memi moto na liwa boni ozwi sango ya likama wana et puis nini yo koloba na peuple azolanda yo lobi tozalaki sur place na terrain tokomaki wana place ya esalami rapport bapesaki liboso ezalaki yango wana kaza motu ya administration ya hydrocarbures mais lelo après vérification il se fait que aza motu asala na hydrocarbures te et c'est une dame azalaki na babenga yango azalaki na permis ya mokanda mpona stockage na transport ya produits pétroliers mais permis na ye esila depuis 2020 donc à renouveler même pas. Donc, on a sens sur Azan à défaut. Donc, je pense que comme il y a eu mort d'homme, il y aura un procès judiciaire au Ebolanda. Azan à Kati, Asaga na Kati, Abisoté, Wana, toujours certitude, Wana. Pourtant, on commis, on monnaie déjà que des points en gros remplis la norme et des points en gros. Déjà, dans la Kati, à l'habitation. Et puis, mon talon, mais la cigarette, dans la Kati, a créé Babilo, Konyos, Salami. Donc, yango, je pense que va sanctionner Olanda Makasi. Tout ça qui sous les lots, na commandant ville, na gouverneur de la ville, tout ça qui est sur place. Et puis, on a des services compétents, même le parquet de Matete est qui est sur place, et il y aura des sanctions au Ekolanda. Donc, vous avez rassuré le peuple congolais que les Kambo Carburant, Batoba Bangate, Batoba vaquer librement, Moboule Kozalate, nous sommes au temps de la malam. Nous avons rassuré à 100% que Carburant, la station est Kokaokate. Problème, autres connaître la station, des fois, je t'ai problème, bandit pour peut-être que Carburant est un problème logistique, nous qui à un certain moment, le camion citerne nous a servi. Et ça, problème, il y a la trésorerie par rapport à bande comme ce soit la station ou la kaka pour na manque à gagner dans le footami. Mais au moment où nous parlons, manque à gagner dans le footami et à part le footami, je garantis que stock est assez pour notre tenir petit babatom sur ce coma. Donc il n'y aura pas de rupture de stock. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Didier Boudimbo, je rappelle à Rosalie, ministre national, il y a hydrocarbures, on dit Koloba en direct, il y a Bossolo Télévision. Merci pour la disponibilité. Merci d'accord. Très bien, alors on va poursuivre pour terminer avec des amis. Nabaki Nazala Mukanda Mokwawa, Nazala Mukanda Mokwawa. Précieux, merci, merci Mukanda. Sango Zala Mukanda, oui, Nazala Ngotenengeni, Nazala Mukanda. Sango Kotanga, oui monsieur, je vais lire le document, je vais lire monsieur. Yoso Kangala Bandielo Konasuki Nanzela, comme ça Katela Souk. Transmis copie pour information à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Palais de la Nation. Son Excellence, Messieurs les Premiers ministres, avec l'assurance de notre haute considération. Hôtel du gouvernement, Son Excellence, Messieurs les ministres d'État, ministres du portefeuille, Son Excellence, Messieurs les ministres de l'économie nationale, Son Excellence, Messieurs les ministres des hydrocarbures, administrateurs délégués de la FEC, membres GPDPP. Tout ça Kinshasa Gombe. À son excellence, messieurs, les ministres des Finances,
Kinshasa Gombe. Excellence, Monsieur le ministre, concerne les demandes de paiement et risque de pénurie à Kinshasa. Nous vous remercions de l'entretien que vous avez bien voulu accorder au groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers GPDPP en sigle, c'est lundi 28 février 2022. Au cours de cet entretien, les sociétés Kobil, Total, Engen, Socir, CEP Congo et SPSA, Kobil, faisant partie du GPDD, vous ont fait part du problème crucial de l'érosion financière de leur trésorerie suite au non-ajustement des paramètres de la structure des prix et ce, sur demande du gouvernement de la République en vue de préserver la paix sociale. Le même groupement GPDPP avait alerté son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sur l'incapacité de payer les fournisseurs par les sociétés commerciales, dette de 185 millions de dollars, et de payer les sociétés de logistique, dette de 70 millions de dollars. Entraînant de ces faits l'asphyxie totale de nos trésoreries respectives et le risque des pénuries de produits pétroliers à l'ouest du pays, dans la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le ministre, nous vous remercions d'avoir prêté une oreille attentive au GPDPP et nous confirmons le point essentiel de notre entretien dont l'objectif est de sauver la situation afin d'éviter les perturbations dans la distribution des produits pétroliers. Paiement immédiat de la dette ancienne datant de 2017 à 2019 et certifie depuis 2019, comme l'indique son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie nationale dans sa lettre numéro référencié, numéro Yangwana, janvier 2022, transmettant le rapport de la commission d'amortissement, soit un montant de 55 560 252 dollars américains répartis comme suit. Voilà les premiers paiements. Deuxième paiement immédiat des créances qui ne sont pas concernées par la demande d'éclaircissement par votre Excellence tel qu'il ressort de la correspondance référent numéro Nyosobomoni du 28 janvier 2022 dont la proposition ci-dessous. Voilà Nyosobomoni. Voilà les problèmes. Yoga siko place motako kokufa na ndako. Soit un total consolidé en dollars bien sûr de 122 525 323. Sigo na suka, bota ilanga iloko ya suka, yoka français ya 3, yoka France. Akisanga français précieux, français yangwana. Yoka français. Français yango bakomi na suka. La décote de l'État, 15% sera retenue à la source. Et les sociétés pétrolières seront payées des 10 montants nets de décote dans leurs comptes respectifs, soit 85%. En vous remerciant de votre appui pour sauvegarder la paix sociale, veuillez agréer, Excellence, Messieurs les ministres et l'assurance de notre considération distincte. Donc, la rétrocommission a motivé. Mais il fallait français à rétrocommission et stimuler. Et puis ça mpifou. Et puis ça makasi. Et puis ça énergie. Et puis ça bokundu bwanzo tona bopikiliki. Pote signature ça na lombango pote ba poussa bato. Donc ba futi misolo yo pote ba yebi yango ke 15% que vous allez retenir pèse un avantage à un groupe d'individus. Bosso les combinations. Okoloba boni. Ngai na koloba na mukuse. Na banzi message eleki. Bafuta biso mbongo na biso pote misala e continuer ndenge esalemaka. Na banzi mingi ya koloba te na ndenge na uti kolanda son excellence Didier Bidimbu. Toyaki awa te pona mission spécialement pona ministre na biso tolingaka epe mingi. Asi alobi pe lokola politique toyoki. Likambo mama na likambo ezande na ministère ya finance. Awa uti kotanga biloko wana eza ya solo.
biso pe lokola boye toza ko préparer sous misili mususu po tondi mata 15% pour bafuta biso mbongo. Ah bon demi finalement. Nalobi ya tondi mata lokola parce que tondi mata lokola po tolembi. bafuti ba. Tolembi po parce que nanu bafuti te ata tango yoka cela ça bafuta ki mwa ndambo te, c'est une façon de parler politiquement. Politiquement, ça ne représente rien. Ce sont des milliers de dollars qu'on doit aux fournisseurs. Et on n'a pas encore payé. On n'a pas encore payé. Très bien. C'est ça le message. Alors on a fini. Merci d'avoir, oui, un dernier message. Merci Sango Nazo Lobaboye. Ce que Boti Bana Mapassa, il faut qu'on kipi bango nyonso mibale. Na yoki ministre ndenge a lobby ke ba witi ko futa ba pétrolier. Yo lobby ke wana bazali ba étranger me bana mboka ba futi bango te. Ba futa biso nyonso. Pas ça la deux poids deux mesures te. Tozana besoin ya mbongo. To witi ko loba wande kwa lobby. Mbisi eza na kati ya kwarum. Soki ofongoli ya kwarum te poso mango okozwa yango te. Pénérie ekozala te bafuta biso mbongo na biso po tozwa mbisi na kati ya kwarum to tshana ba station population SPLA. Tozana besoin ya mbongo ke bafuta mbongo na biso deux poids deux mesures ezala te. Très bien. Allez Lobasuka. Merci beaucoup Basango. Donc nous on est je crois message est écrit. Nous avons aussi le commandant suprême de biso notre président Félix Tshisekedi il a côté Makambo vraiment parce que tous nous ne voudrons pas que lobby ou les kina station au sommité parce que carburant est alté. Donc il faut taper manque à gagner parce que la trésorerie vraiment ils en souffrance. Donc bon ce qui est commis ça va nous permettre que Moussa Nabiso et continue normalement. Donc nous espérons vraiment que faut taper ce monde. Très bien. Merci beaucoup. Alors on va terminer avec mon frère. Merci Ndeko Sango. Lobayasuka, tout d'abord te remercier yo. Nandenge oyambi biso na plateau na yo. To mona kabo solo na politique na musika. Mais to komi lelo awa to moni penza ki organisation efanda. Merci. To ka nzambe apambola yo ki ne susu liboso na musalo kitoko zali ko sala pona ko booster un peu situation ya mboka na biso ekende liboso. Très bien. Alors ya kosukisa na makambo biso to yeli to kolobaka kabwe. Problème ya pénérie to loba yango na bosolo ezali lié na ba marque à gagner. Dès lors que ba ko futa marque à gagner te renouvellement des stocks et que se poser. Les problèmes à niveau ya ba banque là où tu allez ko ba crédit et que se poser. Vous voyez que na kat na ba banque tango zo crédit aussi ba hypothèque yo simbisi. Eza na délai oyo sengelo futa misolo wana. Soki délai wana ekoki intérêt ali ko mata. Ti ba ko botolo lupangu nyonso tamba ya ko futa yo maka gagner zo penser loko moko te okomi na ko futa ba nyongo oyo ba personnel bazali. Chaque mois il faut les payer parce que ça na ba famille oyo bazali attaché na activité biso zali ko sala ya carburant. Très bien. Merci. Ba futa biso mbongo. Allez, on va se séparer avec les amis, on va prendre deuxième round. On aura maintenant Oonji Noko, Bukila Lokunde Fapekato, Oonji à côté. On aura Rolaiso, on aura aussi Maître Ngoma, on aura... Je ne sais pas si Bolodjo est déjà arrivé, mais on le saura. L'essentiel est qu'il y a débat, on va réfléchir pour aider ces pays, tant soit pays d'aller de l'avant. Mouyoko Fozong, c'est un reportage à Bamama Oana. Bamama Oana, ya bavev. Bavev wala nde batunangai. Basi ya basoda, bana ya basoda. Batikali lokola bafazer, me batata la bango bana lokumu. Po bakufaka po na mboko. Batata bango lokumu. Po bana wana batata na bango bazaka na musala musute bako zape minganga bako ko za ba journaliste bala ka libre ko abisobo mais bango babite tokeka na bunya ngala ka na beni nakendaka beni pe nakendaki na bunya nakendaki kotala ba blessé de guerre ti esiko ba blessé de guerre baka na kati ya ka na pesi bango biloko akolia misolo ya politicien te kaka mwa ndambo to ganyaka to sombi biloko akolia to komi na vandi na bango pe na lei na bango sali malamu ezaka kitoko siko bato akonyo kwama et ça la biso moi passe. Est-ce que Pascal Oonji akokamata mwana na yelobi akota na armée mwana ya Pascal Oonji na condition yo po mwana na ye siko tsoka akufi mwasi ya mwana na ye aba na kozwa 34000 francs. Est-ce que Rola iso kotindaka mwasi na police to mwana na police pour que soki tata na bango akufi kozala na sima kozwa 17000. Est-ce que Maître Ngoma bokilo no ko ndima lelo to mwasi ya mwana na yo akupa pe policier suka reza 34000 francs. Discours na discours. On va prendre cette histoire des militaires, ça me fait très mal. On va prendre également l'amélioration des coopérations transfrontalières entre la RDC et l'Ouganda. Et puis le pont Saint-Louis risque de connaître l'effondrement dans les jours à venir si les autorités n'y font pas attention, car chaque jour des fumées sortent sur ces ponts sous l'œil impuissant des dirigeants
de la capitale. On prend ces 3 éléments pour annoncer ou installer directement la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. À tout à l'heure. Ils étaient en sit-in devant la chambre haute du Parlement. Ils, ce sont les veuves, veufs et orphelins des blessés de guerre qui se sont mobilisés pour exprimer leurs desiderata devant la représentation nationale sur les mauvais traitements dont ils sont victimes. À l'aperçu du journaliste d'investigation, ces mamans se sont jetées aux pieds d'Israël Mutombo. L'un des orphelins explique les calvaires qu'il traverse. 15 500 échelon nyos grade nyos 15 500 tobana kozela ngona ekola epa mama moko boye mutu moko boye toyebi yete tango tolobi lobi ne baye babakisili biso 15 000 ekomi 34 000 wana jusqu'à l'heure tobana kozela ngona fin awa toloba toza na 3 mois nanu tozi ata 34 000 wana 130 wana baloba tomona ngo te ne tovandi toketi epa chef d'état-major alobi boya lelo tokopesa bino mbongo tokomi kuna na camp na commandement tovandi eloko tokolobi te bolungo awa. Ces veuves, dont pour la plupart sont d'une 80aine révolue, ne jurent que sur l'implication de celui qu'elles appellent leur avocat. mikanda nyonso basala ekoka bapesaka nga mbongo te okokende kuna kende na etat major okende kuna mema bana nazomema bana nakoma kotambola na bana lokola mbwa soko tali bana nanga bakoma lokola bana maboma mutakosunga bango azalaka te papa lokola telami papa okomi lokola Moïse na ngai sunga ngai papa na wuti na pasi tala mino papa kukana ngai kutana na ngai zaki pona arme oyo ngai na yokola lelo bobandi kunyokola biso moi chef me respect c'est de guerre état de faiblesse Mongo nous a que 2 mois, soit 3 mois. Sans payer. C'est 30 000 francs. Très touché, Israël Mutombo interpelle l'État congolais tout en leur promettant son implication personnelle. Moto a kufisi mobali na ye pona ko batela ekolo to bato. Bakoki ko futa ye boite. Bozo futa bango 30 000 francs. Bon, sikoyo basali pe 3 mois. Mbongo yango eza 15 $. Mbongo bato batiaka la poche ya likolo. Mais 15 $ yango bosali 3 mois bozo futa bango te. Nayoki pasi na motema. Nayoki pasi na motema. Naza kosenga na mokonzi ya mboka. Moto ya liboso, soda ya liboso ne chef de l'État. Mokonzi ya mboka au-delà ya banyonso zo sala pona kosunga armée kenda liboso mais bokoki kobosana te nzete oyo ebikisaka na nkoi na zamba. En véritable chrétien, Israël Mutombo est venu en aide aux 2 d'entre ses veuves avant de reprendre son chemin. Pendant l'état de siège, toutes les batteries sont mises en marche pour assurer la sécurité de la population et de ses biens. D'un côté, les opérations de traque de groupes armés et de l'autre, l'administration militaire améliore la coopération transfrontalière. Dans ce sens, la province de l'Ituri et ses districts ougandais s'engagent désormais à renforcer les relations notamment sur les plans sécuritaires et des échanges commerciaux. Engagement pris par le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny, gouverneur de l'Ituri, et le lieutenant général Taban Amin, chef de la délégation de ces 6 districts, par la signature d'un communiqué final de la rencontre bilatérale. Tenu à Aro, Unega Egi, directeur de cabinet du gouverneur de l'Ituri, nous lit un extrait. Les chefs de délégation ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement entre les 2 États sous l'impulsion et la vision de leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo,
et Général Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda. Le général Taban Amin salue la concrétisation de la volonté de ces entités frontalières de collaborer pour leurs intérêts communs. Oyo signatire utuleka weza bundeko na kusangisa frontière tuzala batu moko tumeka kusilisa ba dérangement ya frontière pe sécurité zoloba tuzala langue moko. Pour le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, cette bipartite a ouvert la voie à une nouvelle ère de collaboration entre l'Ituri et ses 6 districts ougandais. Je reste convaincu que nous allons tous œuvrer pour l'avènement d'une nouvelle coopération transfrontalière fondée sur l'intérêt supérieur de nos deux peuples et tournée vers l'avenir. Pendant 6 jours, les experts de 2 parties ont passé au peigne fin les différents problèmes d'intérêt commun, avec un accent particulier sur les incidents sécuritaires, question d'assurer le bien-être des populations se trouvant de part et d'autre de la frontière, conformément à la volonté du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. Et tout ou semble être négligé, défumés et sortent de part et d'autre et sur les ponts Sendwe, situé dans la commune de Kalamou. Et cette situation est vécue chaque jour sur ces ponts. Ici, des bouteilles de plastique formaient toute une couche constituant un blocage pour le passage libre de l'eau de la rivière. Cet environnement est pollué suite à cette fumée qui est un danger permanent pour la santé des vendeurs qui mènent leur activité dans cette contrée, mais aussi pour la population voisinante. Milinga nde milinga étouffement mabe bamekana de la solution nani po moyen te to souffrir à mai ba mai côté la option na bandako il fait que tirage eza ya malonga te milinga pai to souffrir pas kondi pas le sur la solution parce que milinga oyo ezoboma biso sate eza pour créer accident na nzela balukaka disposition ya bakopali kokirie kalamu parce que bakopali ezotelema kalamu etondi yango keno ezoprovokera makambo wana. Donc ebande biso depuis décembre la fait les 25 c'est déjà boye peut-être pas si pourquoi au milinga ndenge ezobimela moto atumbaka ngo toyebi te oyaka na tongo bomona esandi ya milinga ndenge ezobimela bakula twaza wana et très accident et ton rappelé mon côté tout bouillard le col toi na mangenge ngebe la zamba to comprendre être bila ba tukita mboko et puis nzena bango principal ndongo yango kadi moto benga ki aya benga OVD benga mobila on a pas ça nini quand même tirage tala tirage zate aux autorités d'intervenir le plus vite possible pour éviter l'effondrement de ces ponts dans les jours à venir. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres, dit-on. Conscient de la souffrance vécue par les blessés de guerre, les journalistes d'investigation Israël Mutombo ne pouvaient passer inaperçus sans visiter ces militaires dans la ville de Bunia. Simple journaliste, il a décidé de partager le paix qu'il a avec ses vrais amoureux de la République, blessés pour l'intérêt national. Le samedi 13 novembre, Israël Mutombo est descendu à l'hôpital de référence de Bunia pour offrir un repas de cœur à ses blessés de guerre. En bon chrétien, il a entonné 2 cantiques du frère Patrice Moubiaï pour remercier le Seigneur. Osikana uti lenga ina kokende kotambola na kotambola Yesu nde isugi kolo na bolingo kolo na bolingo kolo na bolingo kolo na. Voulant voir l'attraction de ces militaires, le directeur général du groupe de presse Bosolo a invité les blessés de guerre à animer certaines chansons des FARDC. L'ambiance était électrique.
Frère, parle-moi un peu de l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi, j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. Je dis bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets. C'est bon. C'est fini. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali.